nzambe nanga ko tshaka nzambe na makambo etali yo te na moi moi ezanga na to bongisa makambo etali butu na tongo na 0 wa na banti tikala nzambe oh tu eza risque nzambe nda protéger soko mati moto yem to tinde ko ya te soko mati bisa ko benga na accident ko komelo te mais wa tali ko lena yo ko lukela yo te na match total ba bingi se kota na première mi-temps te match musa kenda 0-0 na tiro bi ba mema ku bakenango oh ya ya na mona batu babonga na suki ya pemba lembi matama nzamba sali ndimaka ba difficulté ko elaka yo petit ka témoignage na batu ngolo ko simba batika na sangwa bien vraiment et na batu misusu ba ko banga nzambe à partir de témoignage à fina mais samba même ma bible ba bangi nzambe na disola mutu mona na quartier mwasi mobali akemba alala nzala atanga te avivana ba difficulté akola na age mbongo na maboko ezate to awaya mena suka tiko tak soko salaire liwane ko uta na bato pesa confiance na ndako ko ko kanale ke longi ko sa mitema moko te vraiment mais faut bala na alliance ya tana tanga te ibande ko finga ngame baleki na ngana mwasi ba bombala solo ye ya na biso ye zo ba zande libanda oh toi ko na fa ba pesa confiance comment mutaboti mana kizenga zo tele motema boya kufa or kisimbi ye wana basta voilà vraiment oyoki oh challenger vraiment challenger na fungola ba dossier carré toi na moni mo fo kengela temps vivant na contrôle technique donc na l'heure 2023 beta kaki partout copé comme ngai makam su som sango frame yo mo pesa ndoto no bikila na ba no polele vraiment supporter ata soane l'équipe à la Vares akenda gane sengoto mawa so ba gagner c'est peli so ba poli aller mta zambongo to kaki na terrain yo ko to sali perte foot sur tikama ya match bien mbote bande ko balandi à force de frappe télévision chaîne oyo et sabino ba news ya malamu chaîne oyo bomesana kolanda bolanda biso de partout na monde bolanda biso na Chine na Japon bolanda biso na États-Unis bolanda biso partout na bien tebele ba okamwa ba lo bande ko ndomba si ndenge nini liso comme na force de frappe télévision ezali kaka eloko moko le catégorie télévision force de frappe télévision nyonso ezali eloko moko donc bomesana na biso bongo parce que na loba toujours pas na biso il faut bozoka toujours biloko ezali ya sika yango na mukoma lelo na émission na bino boko sekape boko joa ba conseil o ezali pena ya malamu tokoloba lelo toko solola na Pasteur John Obinonos boyebi toli a pété donc de partout zali oyo ya koloba eza soko zwango lokola imuru mekasi benda toli na kati na yango parce que apesa rapé toli yango na osenga merci na munadi o mobali ya mwasi moko aza na sima caméra na pesi mbote na viele kasi muntu kiteka na pesi mbote na John Israel Makiese papa de papa na pesi mbote bele na pesi mbote na Jubek Masamba mobali ya mwasi moko na pesi mbote na ba nyonso oyo balandaka KT News ainsi que force de frappe télévision en tout cas ba mbote na bino de partout au bozali moko lelo tozana ebele kolobela na Pasteur John en tout cas tokozwa conseil oyo maizali ya malamu sans plus tarder na ko senga na munadi o azana sima ya caméra a fond la biso plateau tu vas vous inviter na biso moko lelo Pasteur John Toli a pété c'est parti mbote Pasteur John mbote mon frère to sai mi kolebele tozomona na te komona na te za problème te ko koma juro to monani ya onde za na valeur vraiment moni vie ba to va comprendre bien difficulté mususu esengaka te mutu mususu atambola mpo soki atamboli azala na motema kokaba abonga te me motema kokaba na kozanga wana soki atambola akutana bato basengi apesi te yakenda kolala na pasi mususu aza nango amoni bato bokopesa ke nesengo nazoloba na yo mokili eza na contraire soki okinga bien eya na mutu mususu abonga te mais susi ne soki amoni mutu akeleli fasu asumba mususu ata aza nango soki amoni fo apime na bino akende bolela nsima ya yoka asepela esengo mokili vraiment o naloba no polele challenger lekolandanga bien eya na mutu mususu osali ye mabe ye arépondre yo ntango kozonga ye mutu arépondaki yo mpo osalaki ye mabe atikali na susi koleka yo mutu kutu obandaki mabe na ndeni pasteur etikala susi makasi ndeni pasteur tala makambo nalobaka mpe naloba soki oyokinga original vraiment landanga bien omoni nde toza mokili awa nzambe fo akutanisa yo na bato oyo ata alobaka mabombaka likambu te ke okutana moto afandaka nyeme soki abombi likambo eleki sanduku na kilo loba pasta loba tokei oseki vraiment toli apete mate yango ezaka nde compliqué vraiment landanga bien
kutana moto oyo soki bobebani alobi nyonso mpo na esi esili ntango bokutana alobi ondira alobaki te soki otika na makambo yango wana yo mais keba na moto amoni likambo osala afandi nye lokola alimbisi me nzoka bombelo coffre fort ya mabe bato wana na suka kote kotyele motema nde kotrahiri yo eya na mibali eza na basi eza na bana eza na famille naoloba no clair eza na bato tala oyo naloba soko yo kingo original tambolaka na sécurité ya yo moko nzambe abatelaka biso mais 40% ya yo moko fo mibomba boko ya appuye challenger naoloba no clair vraiment oboyi koliesa yo osili nzoto ya kofimi biso na ntongo te vraiment oseki naza belo polele oboyi koliesa yo yo moko mi privé ya kotala yokanga bien obi tala omoni cours ya vie cours ya vie eza lokola tv tv ebimaka mpo tomonaka me makambo ezaka na singa mpo tomona ezaka basingeleka-leka ebele soki okati moko onéglige mpo eza moke nzoko okati volume nyonso vraiment yokamaka eliyo lobani pasta tala naseki na tout ya vie eza calculé komonaka teke lokola esimbi te yo nde oza faux par rapport ya bato tu na faux wana oza utile na makambo oyo opesa raison fulu ebima mabe mpo etonda solo mais soki tole biloko malonga fulu tokobwaka wapi foka na fulu challenger makambo yango ndenge somo nateyaka très compliqué mais facile nalongaka ke nyonso eza utile naboya moto aboya ye avalere ekoka mpo bafinge na bato ebele bon nayinaka bato bongo nalingaka moto aza na positif bafinga batyola kolo yo talelo oyo oza na match totala babingi sekota na premier mi-temps te match mosu akende 0-0 na tirobi bamema kuku bake nango oyaya namona bato babonga na suki ya pembe alembi matama nzambe asali kolia ya poko elekaka ya tongo ewumisaka na nzala me elalisaka bien challenger oyo ayoki ayoki nayebi te so oza comprendre ndeko nanga nazobeta yokanga très bien nzela vie eya na bambiskadi moko okoyoka na mosusu okoyoka te mosusu makambo akoloba na yo soki oyoki epesi yo susi or tu wana eza lokola match soki oyebi bale fo babuku ebele soki oza goigoy obimi soki oza timbeli je yo moto kotyabi na suka koma tolobaka ke joueur avati abifo bima liboso ba hors jeu ebele era so bima ba hors jeu bawololake stade mobimba ntango atyaka bisango nakendaka ti na ndako moto atyaki bi abinoki ba hors jeu koma oboyo otolama na kopi soki kosimba tokomoni lobongaki wapi challenger baseka tant que simba ka bonde ba changer langage vraiment te muta to menenga wayaka tia lekaka to mona tie simbi bo fanda ya kisite anyoko mami mingi challenger vraiment dossier à vie yango na otala ba nzambe nangana ko tsaka nzambe na makambetali yote na moyi ezanga to bongisa makambetali butuna tongo na zero wa na banti tigala nzana tu eza risque nzambe da protéger soko mati moto yem to tinde ko ya te soko mati bisa ko benga na accident ko komelo te mais wa tali ko lena yo akulukela yo te yo mo luka mama bate ya yo dala ba compliqué bino nana kende église a prier mingi atonda salia azate yo kama kamna lo ba challenger dala comme si naloba soki ozokomprendre nga nalobelo polele koya na gauche droite te mokili eza moko ndeko oyokanga très bien oma nde tozaka na kalikini moko soki oyebi te yo moko fo vivaka na ekenge lokola camion oyo esili essence eza na posa ekende trache molai oyo to aya na famille pauvre ayebaki aza na 5 litre mais susi akoma mwanda 5 litres kaka 5 litre bandaki sasa ti mwanda ezali awa fo kendaka oyari moko tumbi mbango okati moto vitesse wana eme mozozeli ata mwa 0 litre mpo kuso ndango omoni montane omati na essence sokomi kota zoso okati moto okita zwezwe oyo akola mobola vivaka lokola nazo bakamion ezaka yokanga très bien biema vie na économie na suka soki esimba kobetelo maboko conseil gratuit oyo lokola bapatron te naona bapolele oyo azaka na essence ya moke ata bayebisaki nzela bo eza molai so bo baluki atalaka raccourci andimi embouteillage mais aumela ti aleka mpo soki aki baluki essence ekosila na nzela ma akoma eza te challenger est ce que calcul yango ezofanda ezokota oyo biloko nazotiaka bino mikolo oyo
nazo fungola bino makambo pete po bozonga bo comprendre okabi yo pamba osana valeur osambela te oya kufite nzamba yebie malamu est-ce que joueur nyonso na équipe atiaka bi te na mona championnat esili mais jeune ngasa titulaire na tia beta mukolo moko te mais soka cette équipe pas pasi oyeba ko les titulaire challenger oui binga mwana sekina wa ba piste à vie na peso ba briefing sérieux vraiment soko yo kingo original ndimaka ba difficulté ko elaka yo petit témoignage na bato ngolo ko simba batika na sangwa bien vraiment et ana bato misusu ba ko banga nzambe à partir de témoignage vie non mais samba même ma bible ba bangi nzambe na disola mutu mbona na quartier mwasi mobali akemba alala nzala atanga te avivana ba difficulté akola na age mbongo na maboko ezate to awaya mena suka tiko tak mutu afandi te nzambaza ndeto baki garçon mwana mwasi o tie simbi nzambaza munene est-ce atangi verset atangi te oyeba challenger écoutez ça on comprend on a eu biso sérieux ya vie okoyi kozala victime nzamba pona posa la miracle na nzela na ye osambela tote ye moko kola mukila pimelo ba cop akabelo 25 lokwa mwana muke atiki bata ba 19 20 banginda koleka yo atindi ko sona ba famille miloko la boy mokoli na nzo na age baleki no so basi bazi bazemi kenda ko tala bango poli ya fufu fosi miso mwana na le belo challenger basi miso mwana na bana makamba mikeso yo kinga vraiment tala wana za yote yosko ko kama comment nazaka courage mais simba kate muto kutu na copine mama azofunga mapa folinda ndako comment ngana jona zaka pa na biso mais j'ai poussé na force à maison simba te yote oya yebita ko wolola yo baloka ye alingaka te goy ko bimisaka i ote so za la position de faiblesse vraiment fandaka nyetala bango kwa kizengi ko tsakande ba révélation ya ko ba na famille lokwa na piaka o alinginga te singa famille kabana kate mais yeba mutu msuna famille soko yambie sala kenge o alandinga pona mbo na mbongo o atana piaka linginga mingi kwazo kompanenga ezokota donc on a bano ba briefing sérieux vraiment soko salaire liwane ko uta na bato pesa confiance na ndako ko ko kanale ke longi bosa mitema moko te vraiment wa yoki ya solo deko sekina bosolo ya mwana alobaka makamba sérieux ebela ba fille batu na quartier ndeko na propre tulisier ya kosi lisumaka esambe na église opasser apesa prophétie obima na mibali na miso aleki boza disomo bosana be ndoko musuna soko te abombela makambo soyi ba memboza famille yo bosana yetika na elembo soko si mobali yo zata ndobe te masolo mibala kala to mobala ko yo kale alembi etant ko ya fiso ya kandeni ya kedi bela njoko mopati ndeko osokana bata camarade la quartier te mibali baki makande ndeni yo zaso blobi yo famille église mouvement au sambrier tala na te makambo ko tia ko yoka te na bimisaka ba sérieux problème ozo tungisa Congo soko yo kinga original na leki ba te ite na fungula ba piso e ba kite zonga kengela yo ko leka tu soko sombi lo pangu chaka liboso clôture ava otonga soko che clôture ato tongi te ba ko banga ndako makasi ko leka ndako zo tonga menano che clôture te otana clôture ya soko yo kinga ndako ba clôtura le pango ba clôturer ba tia porte ata ba tielo na quantité e bank saka ba tuto ndire ndako ici ici là comment soko sokoli makolo to bimina misa ba to kan sokoli nzoto sokola nzoto ba ko nika makolo ya sokoli te ngoyeba vraiment challenger ba piste ya mwana na sekina vraiment kwa koyoka yo ayoki na wote sagesse assez kwa koyoka yo ayoka tozola musaba dossier tout mutu to ayeba na bisaka bino te ke bidon soko tie na pompe ato za aveugle to tala ka to yebite son e bandela bidon na soko to ndebunga te na mato gidare bandana so abi ya bidon akosi da solo pastor afungola ba seretala yaka les ko bebisela yo te pona difficulté soko lingi obanga makasi pona je pusani sambongo beta kalki na suka patoni na kenda na des cercueil pa le ka budget azate place na suka gawa foti na ngate na forcer na suki awa na kende wapi 1 giga ko beta nzembo ko le 4 giga ko te ko suka banzembo ici esili foyeba na 1 giga na sala nini tikanga na 1 giga vraiment oza monda kaisa est-ce que soko sombi lo pangu te ndemo soko bengo mobilité bengo ka mobile alors mais faut bala na alliance ya tana tanga te ibande boko finga ngame baleki na ngana mwasi ba bombala solo ye ya na biso ye zo ba zaka nde libanda
oh toi quoi na fait va pesa confiance comment mutaboti mana kizenga zo tele motema boya kufa or kisimbi ye wana Basta. Voilà. Vraiment. Ok. Oh, challenger. Vraiment, challenger. Na fungola ba dossier carré. Toi, na mon numéro faut qu'engela temps. Vivant na contrôle technique. Donc na l'ère 2023. Beta kaki partout comme komingai. Makamusu son sango frame. Yo mo pesa ndoto na bikila. Na ba no polele. Vraiment. Tambu sa yo ne kenga na pesa musu futa bisi côté musu kele makolo. Mais attends ça na mbongo. Na lo belo secret ya vie. Olingo nuna, olingo tamba ndenge nzamba lingi salo na loba. Mbongo komona ndeto mona soko zwi mbongo ebi ko gera ngote okoti mabelo noki. To ko betelo maboko mu komisa ajiti suka te. Mbongo fo me maendi mayeme zana eko. Do linga mbongo menzoto ndenge mesana tikala. Koma to ko ina fumba matembele ndunda tina acha ba 40. Oko beta ko pongindi mamoko kato ko tina shawarma. Ko sauter. Aya. Ata coup d'état nzoto. On est l'équipe coup d'état. Et assassinat. Challenger. On a le banana. Yo lioti kala na rythme wana. Mani kama kena kela koke de Jean-Jacques. Soto so banga pina gombe pe bachango $300. Ore balani na yote po koli na ngoto kucha na kati. Comment on a biloko ele ka citron. Yo ko nzoto mike. Oko kakaloka libaya pa pamba na salo ku. Non. Mbwengi wangila na na bijama ya zalo kwa patron baluba tongo alaba fufu elala na pondu tango la mutu ko bi patron melaki tindo ka badi elande pesi ko konzo ataka mikanda tibutu ekenge bakomini badi ezotinda on aloba na yo okoyoka yo ayoki tala na fungola bapise clé mukilo yo ekosa ote zala les yaya nalobaka polele soko moninga esimbi te lobana za goigoi soko esimbi te seke na force ka limite na ngeza awa esengo moko te leke esengo baninga koma mobola saka na esengo lokwa patron masaki maka pe te alela na mabe alesa ka mabe alala kana litoko bana ba sentir que papa na biso makamtu to lobaka sala ka te me baboyanga so nega papa biso yeyo pour moi qui fait ça compliqué kolenga kate chaque mbongo ko zo ko pesa au réseau c'est le calcul la vie na yo vraiment so qui te ndeba fourni mabana bangi ku fa ko le kabalion ko baleka mike na zamba ate yo vraiment ko so mwana mabana ngunja boya lingi mwa sandindi alors pour la munene alors après ça ba piste Challenger vraiment tala na te original ko sala ka soko sabi lenga lenga nzamba olengiso makamsu sana maîtrise babonga te zala les tela katan oya ebi bale tata ba olona ba supporter soki coach abimisi ete soko sana valeur na terrain oyeba vraiment wola ngati na sang soki na za nzamba ebi valeur nanga eko se pesa famille te kanga na yi après ce conseil linga yo koleka tout vraiment so ngi resi na vie kanga matoi koma lokwa baba te ofingia ko chao kate kwa yokite avec la ta sumbi na pantalon ato wololi ako ka soni te pa moni na bino o mikumba na imoko na misumbeli ngamoko ya bino ni nini kutu ndenga kangi misaka nchoka koma ki butu Challenger tala naza biso makamdengeza vraiment ya moninga na Congo oye ko ya o seko te manfu kolongezanga na tamba na Congo loka mutakwiti abanga ka yo mate azaka na somo te somo na mutakwiti abangi nzela seke kwiti ngalanga kibente oye alango pena kutakenda kazo yemba tumo na basoda bakanga yele yo lango te na Congo mona bampani kombo ka foza na kwiti Challenger vraiment mboko Kota mwa mtala kwiti. Afungola yo. Muta kwiti ne kala taba tenzemba maya bina kandenga ali. Alingi. Comment nzemba pete mezo bina ngoma ka? Kwiti zotinda selo ye. Bo se kamia mona kabini mala. Mutu na mesa na ya tungisi bino nani? Na nini? Est-ce panzi ba fait? Alors, bo tika bina ndenga na ye. We bino saja ye nango. Yo. Ya. Te ba voisin kamnange sio nani? Vraiment. elinga kolesa bana bien te modele nga apesaka bana mbongo bino bokokoka bana kolanda bango mpo baya mike te basisaka ekolo koleka mikolo koma tata bana lemba bana na katikati amonike danger eza so na meki na kosinda koya na bango ekomi ngambo ya na bana mosusu ozotala bango mposa basengela okonte me amade okosenga mwana ya mobali te okotinde congé forcé
Challenger. Voilà. Na pesa ba bien fini sérieux. Vas-y loé. Mon qui a ba coup d'état papa. Comme bogati. Et puis ba foutre Minerva na mwana azozwa. Vraiment. Tara mwana l'échec. Soka mati muke l'échec. Ati quand na retard même bon aussi là. Quand tu es classe comme ça commerçant. Du coup frigo tele ba mais sagesse 50 pas ba na mbongo na quoi? Ah bah non pour les autres pays mo ya tic au tac. Vraiment. Ko ya na calculité. Yo te muto 50 zambo ya yenda chayo. O kokuta sala. Wa pera mbongo ta tuna biloko. Ya gunya so kokuta pour mo pesi mbongo yo mutu musu. Mususu. Oyo mukilo ndo komana nzame na likamuni nini? So yo kinga. Na sela ko na kuti. So muninga. Vraiment. Ya na lenga kate. Na kenda bikenda ken. Ngato sa pecho ngini so tinga na ko kende pour salaire ça. Oh na ta clair na machaka ba moté. Ngato za 19 ans. Il suffit que mon bima. Ya wana sela ngelo ko bino futo. Na talibeke kuto magama mo preso. Na posilomba mo selonga. Preso. Na sani. Alors bikenda ken. Na suka mbwe. Ke baba yao babonga te balingi minene balata ba cop. Ko tambola na muta bonga te alinga lo fundi boko kweya. Tambola na muta sila sona alinga fiari te ko resi na vie. Vraiment. Na lo original. Parto ko tambola na monde. Soko longo di soni mbongi Rolando. Tala, on m'a ramené le bawa. Loi ko bongeza différent na loi lola. Lola za to sanzambe abatela yo. Yeba ngope ko basambela te babatela na nzambe. To saka na ngambo asata to saka biyoma. Batuta mukibajija kabisa makoma to kufaka te. C'est nzamba ba. Le 31 ke mitika na fe na bata ma pour le premier to kufaka mi. Mingi. Ya kene kala soko tana sa drink. Ende na amre le premier ma na yeba. Na na bombiye. Nzamba yeba. Ouais, ayoki ayo. Ayoki. Challenger. Habite ça ça comprend. Na wala msaka po boyeba ke boke musika zonga zala les. Kwamfia ka batu teme malama baninga beta maboko. Lula ko zo sala. Ko lam kana calcula ko kela muninga mabete nzama ko confondre yo. Binga ka yo moko na notala o juste na komi wapi. Ninyo na zo sala so memanga na buzoba. Koma koto na landi na kwai na kwezo simba tena kangamika wana. Même na terrain. Ce coach na numéro 7 simité batu na coach te mo changer na 11. Souci a coach ka boga gagner. Oya mukilo tanga classe zo futa tenzela mayo obo yo zela wapi français sambonge ça rappelle na tina te otika kana formation ya yo afungo ni yoba otika na information ya ba tout ba tanga ba fandela ka émission ba ndaka film te tande ba lobi na ya kolongwa point kize yo so mona coopérer ta information coopérer ina mvula ina ferie ya ndeza kana manka coopérer ne tongo tani ba sa kuna te bikenda ke atala ka mo ite pour que mbonge bi ebima ya ba sa ka kina pokwa oka versement camion tama koma na poka mone kala mo ba kocha fanda tinda ka moko mela kana nute ba fongoli era fanda teka liboko be calculer bani na bima ina $30 na sali maka 60 te kocha ki mbwe anyo na ngapa ma filo za jeudi na 500 sona pesa mwana pe mina vet ka ki 30,000 iya zo kasa kariki baninga bazo telema bazo bina batu basaka reso basomele masanga iba kanze mbote ka changer kana ya fandi calme on doit concentrer so ban kariki ya rosila la situki on ça aussi masanga une fois deux fois trois fois bouteille ici et si ayo kanze mbote simi njela bi abimi challenger calcul et si ayo ndio longa mabibi na kariki la shema kariki kisi naende kicheka ekala yo afungo ba périmètre vie ouais yoka yo ayoki ato conscience à vie pas yoka nga challenge olingo réussir katela au corner pimelo makamusu so ba jeune basala ko tsawo makilo ko lobungi concentrer yo mbongo ko zwa ko kelo mawate yina yo po bombela yo mais moluki mbongo yo ko ba calcul compliqué vraiment na bimi 10,000 tana zenga mona katelinga corner na oliaka 3,000 ou 7,000 fona bo na bomba lala na mbonge pia ka kimi ko sala les la muka pia ko koma kamisu pale pale kwa mbongi nzela nda ya nda na bana polele vraiment la na madimi onyoroka obanga like anyoroka kwa jero pena nga kota na matu basi ba gagner 5-0 moi ça m'a pas yo kai bobi sa kendete c'est que togoswa na zolo bana yo la piaka moi ça m'a pas nana sana yaka lobanga na zate moni défense obatami ya na peso ba piste clé to kaba biso moko d'unité to kosela ba famille na kindoki ngana ndima kindoki penzate soki ese na batekanga ngana ndima ka mfute marar amfutema na ngeza ko boya ko lukana ngane pesi ngamfu amfutema vraiment challenge ya so kingo original
biyo manangati na kufa te amfutema sana faleri te ngamo kone na boya ko lukela nganga yango na koma go boy comment ko sanga ngana kabela mutu mususu vraiment boniko avec écoute mona batu te na sali boutique vraiment lo bana ba benje pe yaya mais sali na zoteka mona ngote ya filo bateka bango kateka misa koka ya okanga bongo yo so mona nyonso ti wa bate au challenge vieux eza capacité ba giga soko tombokeli yo to changer ba donner te bima yuma boya ba camarade to akala na masola minene ko ina bango te mo zasu na tana bango te comme ça tana onde kota kop tellement na baningo ba presse sans fait bima ka valeur roya lingaka mi kote mbongo eza chaka matoi kota masola pa pamba fanda nye wana eza ba distraction à vie comment na refendre masola ba to ba bonganga na betango lo comme kameta linga vraiment ko yam ki supporter te ko kumi équipe mo ko so primi te ça jouer on a pris une soupe. Challenger. Ah, bah non, polé. Vraiment. Quoi, Goyoka yo? Ayoki. Bar poto. Supporter ata soigner l'équipe à la Tifares, à Kendaka ne sengoto mawa. So ba gagner c'est ACP. So ba polé aller. Allez. Nous t'en zambon wa toka na terrain. Na terrain. Yo to sali peur to futi sur tikama. Ya match. Na ba na makamamike. Vraiment. Yeba place oya. Oye supporter to jouer. Netinga fona toka. Donc mon ninge nemi numéro 1. Na inaza za la piaka na ke no fan de la TV. Ya na tala ka TV te na piaka. Tina hotela ta film ndeni mutu eza wana te na baka nga mukolo be na poko kusuka wa. Na kusuka nga wapi mama poko nga mde kata. Pas ce conseil. Na mona ba distraction na lo ba dikola ko boya ko bimana nga. Na comme ça ki bande ko nyoso na ba leke bazo banda vina misu nga ko tala ka bango ndirezo ba. Nzalele ki na ndako balambi te muke malem lokona zo katsa ba balabala makolo. Tiri gini. Petit mo beto kola na famille kutu na mema na bo bébé comment petit comme na courage na kisasa on dirait ya vanga vraiment parce que côté na libala mo pe mama na ke fan de la pondu pe zanga musinu on dirait mwana muke na ko tela ka ba on dirait sentinelle e ko tanga mkonini boni mando botala moto na komisoba bwana sani anako no muteme kiti na zolia mais on senti que comment nga ba bomba na ba petit vraiment tina na ngani deux personnes ndoko samba kanisa oko kena no teza tota no tike nani yebisa na pesa ngadi 2000 fana ko zonga sima fia zo pesa 2000 fa pesa na tali petite sena otala ngamu ko bazo bomba ngana bike na ba pecha boy tina fani ngabi tena ko tipe kashota au juste les années changement de fréquence na bandi bakariki o me mangana minene fe quoi et quoi o so sala remanyemo fanti makolo na mutu na koma ozoyoka bato libanda maboko répondre oza na kati ya bureau ozosonisa makolo na mutu koma tobongaka to tirage oyo réunion remaniement nakangi misi na otuna michopo olingi nini koma kozala gogo tina age oyo okokundola mokolo nini loboko banda lelo Challenger. nalobi na yo ngana technicien de guerre wala ngala mkabe pandra mtameri bangi makamyo sakala na maye mutoko miloko lekela mwasi yafika na zonga zero ba propre mandako cha 5 heures kufi na zongi normal comme tu vas masser ndio ni kopa leo na compagnie ba benga osi ba ine wapi na tutuki na uti dare manyema to kai na nzoto da changement alors bana yo vraiment olingi réussir kota yo maki muta pekisa ko zoate okangela ba porte okota na masolo ba nostalgie to bozalaka mukweya ko linga makamba kale bomba te to mbongo esango tika na lokumu sambo mbongo kota na technique ba wolola mais sans faire mona bima ka ba copie na te message yako ko lokumu na quartier ti dimanche quand tu no pembe na pompe ko pusa ngo liboso pa ko yo zona mai comment c'est na la makamala mo tika na sima sa cantine na fungo ba shi Challenger. N'habitez ni naloba. Wa koyoka yo. Ayoki. Donc on a été habino technique de guerre. Botike la kama kamusu sur Satan. Satan ça na pouvoir ko bomo te soki nzamba lingité. Vraiment. Vi na onde zo zanga yo po yebi ko pesa conscience. Tala ka famille oya. Tala ka difficulté, tala ka âge. Ko betela batute. Ko soka mbongo na masekité. Ya na l'air distraction na l'air musu ekenge. Vraiment. Donc on a no polele. Challenger ndenge wana. Olingi mbongo alanda yo bukai mingi. Mbongo za kwa mwasi fier. Otale mukolo moko ke a changer mobali
ya kota santi ka poli mvula po nanga akomika baloko Titanic to zinda mebiso to bonga sakana bonga yaka bima lelo kende zonga bako sekoya azute piake telema lobi kende tama mona 4 jours oke ba wolona quartier mbonga miyo ki mawate fona komela o kambe pa e bandi papa batu ba ko la metendeni na garage ba tinda ba clé ba masa quartier jo l'exala ya ko te tabale na ke garage ba futa ka rien ta 4 mois 6 mois ina ne pas comment panza moteur akomi ya mécanicien ye mbongela ndi ye komi ninyo sa question kinka mécanicien fo ya bima azana ngiringiri mécanique akena bandal mécanique ayana bumbu mécanique ayana njiri ba mécanicien ye tango yose ke mbongo e bimi wona mbonga kanga na mutu luka mbongo na métier hôtel ma hôtel ko ye ko la moto banda ko bula mbongo ko lando vraiment wabi moteur yeyo muso ndo bana téléphone client nango ça puis on sorti kana na ville combien au camwe au comprendre vie mbongo fait lando boy solo comme na niveau boy wana siko mona charge à base comme pepele obongi te molongo na makamba kolia ko lesa ka mwasi na ndenga ko senga ukufa mwasi atamoni ko zana mbongo te ko peso valeur pour na dépendre na mobali oyo vraiment et ate ko fait na ndako famille na kolia mwasi o senga baleki ba kongola ko ali kelemba il m'a dit là au moitié ils mes familles ne balesa kanga au moni perturbé au moni kotinda moi si un comment le basisi pas mon tina te zeme no kobota meno mona kokufa akufa neli ya na lo bana polele moi ça quand mo bala sira partir la confiance vraiment zanga nyonso mais kolia na izakalezi banyonga mapo zo futa moi lo boy ma je m'en senti mobile nanga ye abonga te malinginga mais yo te na banyonga mike azela ukangela lopangu te na kolia loka 1000 francs moi si na fana na porte ba voisin pour no pepula kama tona masalo kuta po batile kinjonja lipende challenger allo bana polele vraiment moi ça veut la porte ndako na bango ba fanda on dirait bale kaboni musika akomba kapana ete azotala kabana bazanga kuna ndako papa bina ko yasima so mani muninga zola bakosi ko fundi ke na suka tambola mingi na mutonga abando fundi ke suki papi ke lipeko bima awa ubunge te lokoso zo fundi ka suki mamutonga ke tana supu sanga kangi te mako ko ezika ka boy lokoso ye ogoyeba kala zama pambola merci beaucoup bozaki ebele Olanda pasteur John Mkola lelo to seki tozwa pe toli na kati totikaka na koseka te parce que soko oseki omiseki mais so ozwi toli e otombola yo merci na baye nyonso oyo balandaka biso basabona na chaîne na biso ya Force de Frappe Télévision mpe na KTG Télévision napesi bino merci napesi merci na John Makese Israël papa de papa ozosala biso tozala napesi mbote na Nela Findala patronat de Paris napesi mbote na papa Kanza Masamba depuis États-Unis mbote na baye nyonso oyo basabona en tout cas merci na munadi oyo azalaki na nsima ya caméra nga na bino tokutani mikolo mizali koya bye et à la prochaine.